Bonjour, bonjour, bonsoir. Ici Kanyaso Bozwami, dans le monde entier. Nazana moi recette muke na lingina la kisabino. Bao bakozwa libako ya koko ya na video oyo. Ba oyo bakimi na bango ba video ya kolakisa masuba. Masuba ya nini? Masuba ya makango ya pasteur. Batu bazo se partager yango bazo kota distraction. Alors bao bakozwa libako. Kenzambe asungi bango ba longwe na ki inconscient wana baya kotala la vidéo ya bien oyo ezo sunga biso poto avancer. Voilà, nazo la sabino vidéo moko na osala bino recette moko eza traitement traditionnel, donc traitement naturel, si je peux appeler ça comme ça, traitement naturel à base ya maki, citron na bière. Bière oyo ekoki ozala sans alcool ou avec alcool. Mais mutu alakisanga recette oyo ayebisaki nga avec alcool c'est mieux parce que alcool pe ezo jouer rôle moko boye na kati ya nzoto ya moto. Recette oyo ezali soki batu oyo ezana batu ebele bazaka na ba maladi wana surtout epa biso na Afrique ba filaire. Boyebi maladi to benga filaire na mboka. Na yebi kutu yango na lingala te filaire. Et ça la komona ozo yoka mba mukusa et puis omona sali neti moi carte place wana après omona isusu ebungi yango moko to mingi pa na nganga na zalaki na ngoma makasi eloko ebikisaka ka biloko misato na ngene expliquer bino ngana zalaka na filaire na Elena zalaka na Afrique na bande sala bomona la na lamuki na tongo omona mbebo likolo to na se likolo a omona mbebo likote ya likolo omona penza vimbi penza. Et puis, eso sala penza mukuso soka posaka o kwanzaka place yango. Après au mona e disparaître nango yango moko. To batu ebele bazana ngo mona na mutu azumi kwanza penza na mutu. Eza loto te mais ezumi kwanzaka na mutu. Eza maladie moko epa biso to benga ngo filaire ba traiter yango pe na Afrique très bien que awa. C'est pourquoi nazo lakisa batu ya poto. Ngale na yaka na mboko oyo bandeko. Na filaire nanga wana esalinga ka ndenge bande osala na Afrique. Na ke pa médecin expliquer ye. Abanda no koluka filaire na dictionnaire na bango azui dictionnaire na bango allemand français. Allemand français bande oluka no filaire. Sima aye ko ebisanga ke ezali allergie. Bango benga allergie. Allergie wana alobi eza allergie natala na abandi ko tuna nga oliaki nini ta mususu oliaki loko moko ya mabe ta mususu salaki na ebite ezalaka kolia to soki nini oyo soki fruit ebandi soki ba moye bandi ko bima hiver esili moye bandi ko bima ebimisaka ba fleur wana ebimaka ba fleur wana sikoyo si mutu azo respire yango omona azwi ba allergie wana kanobi o eza allergie te depuis Afrique na zalaka nango eza filaire to benga ngo pa biso filaire na lakisi na kendeki pe mbebo nanga penze evimbi awe vimbi e bande ko sala nga mingi mona penza mbebo evimbi alobi no eza filaire eza kaka allergie on a que sala test allergie na ke sala test allergie bazwi pe eloko moko te allergie wana na za allergique na eloko moko te. Mais au mona kana la muki au mona esalinga ezo kwanza penza ozo kaposo kwanza kaka o kaposo kwanza na ebite bato ebele so bayebi maladi wana ezala penza lisusu koni na mboka na nini na bisote na bato bazana poto me bato Afrique bazala nango ka tilelo to benga ngo allergie comment pardon to benga ngo allergie na komisu na allergie to benga ngo filaire. Donc, médecin wana luka filaire azo mona ngo te alobi eza nango allergie na bandande ko sala attention na biloko nazoli a tout et tout. Siko nazaki na voisine nanga azali chinoise. Voisine on a expliqué na ke pa médecin bazo ba maladie te amona ikanga liso evimbi kote moko. Comment ki surtout soki naza ba règle. Soki ba règle période nanga elingi ya ba règle na biso mensuelle wana. Omona na bando yibango na sini mona peza nini moko buto ya munene biminga awa soki wana te awa e bando lukaka na elongi kaka mona buto moko ya munene ti ba wana na yebike ba règle na ngelingi ya soki pe ba règle yango esili
omona ya tikali pe kaka tikali faut finir sur pas ebima donc siko recette au naturel esilisaka ba bouton na elongi si ça peut surtout filaire wana surtout filaire ponga esilisanga filaire alors nalingi na partager na bino recette naturelle oyo traitement naturel chinoise wana ebisinga no et pas biso ba traitaka ngo na nini na ba bio na ba produit naturel ayebisinga somba mulangi moko ya bière oyo ezaka verre ezalaka verre moko donc oyo ezali 33 oyo 33 millilitres abisomba mulangi moko ya bière n'importe quelle bière oyo lingi kaka donc osombi mulangi moko ya bière oyo ekoki kolangwisa mutu jamais po ezalaka verre moko ozwi 3-4 maki mulangi moko boye osali 4 maki wana ofongoli yango ozwika jaune d'œuf pembe wana nyonso bazei nyonso wana ezaka na liki obwaki ozwika jaune d'œuf jaune kaka ozwi 4 jaune d'œuf otie na verre ozwi comment on appelle ça ozwi citron ofini ma ya citron esali presque moitié ya verre, presque plein ya verre. Donc un verre de jus à citron, verre moko ya jus à citron, citron osombi kosomba te ke jus à citron basi batie na magasin te. Osombi citron na yo, citron lokolo. Sikoyo ofini ba citron wana yo moko fini yango ozwi presque moitié ya verre. Ozwi 4 jaune d'œuf. Donc, moitié à verre, presque verre, presque verre plein, il y a ma citron, oyo moko au fini. Ozwi 4 jaune d'œuf. Osangisi yango na mulangi oyo ya masanga. Après, omeli. Sikoyo, na lingina, na sala, na finango, comme ça na laksabino, mai oyo tozwi. Mai ya jus de citron, jaune d'œuf, na bière, n'importe quelle bière, ezala canette, ezala oyo ya glace, kaka ndenge olingi, n'importe quelle bière. Bato ba mela masanga te bière wana okozala pe sans alcool. Mais ayebisaki nga avec alcool c'est mieux parce que alcool peut ezo travailler na kati ya kisi na biso. Kisi o nazo sala ezali pona kosilisa, o nazo lakisa bino ezali pona kosilisa filaire. Batum bele bayebi filaire ezali ma maladie ya ba africain ezala penza na poto te pona ba moi na biso wana. Filaire esala kaboye ezo sala yo mukusa penza ozo kaposa komi kwanza tout le temps. Omona parfois pe ebimisio ba carte na nzoto. Vous comprendre? Omona ebimisio ba carte na nzoto. To babuto soko za na babuto à chaque fois que oza na ba période no mona babuto ebimi nga même naza na ba période na nga na bimi sous babuto na elongité depuis na yeba recette oyo. Alors je me suis dit au lieu to fan de la totalaka ba vidéo ya mitakala na sala recette moko na laksabino eloko oyo nga nazalaka nango au lieu to talaka ba vidéo ya bazo laksabiso masuba ya fi moko boye. Bao lakisa biso masuba ya mwasi moko boye abenga ki pasteur ye moko po akoisa pasteur. Oleto vandela wana na réfléchiraki no bino pourquoi pas ko lakisa bandeko nanga o balandanga biso na Congo température ko lakisa bango ba recette oza très important. Bandeko recette oyo naturel esili saka bo mekango boko benganga esili sa ba bouton na nzoto ya mutu. Makasi. Do ba bouton surtout na elongi ba bouton bima biso période ya ba règle ba tumso mona ka fandi ba bouton bimie. Ce que vous mela kire o régulièrement, c'est-à-dire chaque 3 mois une fois. Parce que ce que melika mbala moko sentir yo moko ke ekei. Que filaire penze ekimi yo. Donc kisi ya filaire na ba bouton o ebima biso na bilongi pamba. Ezali 4 jaune d'œuf. Ozuka jaune. Citron o yo moko oppressé. Konini yango te ko somba te jus de citron te. Yo moko oppressé citron yango. Osangisi donc et ça la demi-verre. Osangisi na bière. Alors je vais travailler ça après na o laksabino et comme prêt, OK? Voilà bande konanga recette na biso yango yo. Bière on a bande ko laksabino yango na tie na verre.
verre moko ya bière. Jaune d'œuf. Nazui kaka jaune. Ba nini nango, ba mai nango, omoni ba mai na ye yango. Ba mai oyo. Ba mai oya pembe. Nati yango pembe. Toza nango besoin te. Nazui ka jaune d'œuf. Donc jaune 4 jaune d'œuf. Yango. Nazui moitié ya verre. Ya citron on a outi ko pressé. Na outi ko pressé ni na biso. Na outi ko pressé citron et puis singa demi verre. Et au cas de la demi peut m'a tapé mouké, il y a pas de souci. Mais demi verre ya maille à citron. Pona ko silisa ba bouton na elongi na ko silisa filaire. Oye salaka na butu olalaka te omi kwanza donc ozo déranger papa na mbetu donc butu yo za ka soki butu ekoti nge bando salanga bongo soki ka butu ekoti na mtu akenda kolala omona na bandiko yoka mukusa penzo ozo mi kwanza donc makila ezana na microbe makila wana ezana microbe yango babenga kango epa na biso filaire. Médecin bisengeza par rapport na moi po moi ebeta biso mingi na Afrique ndebe esalaka muto oyo soki oza na chance te omona pe nzoto makila na yo ezui microbe yango omoni ozomi kwanza omoni obimiso ba bouton surtout na butu baninga balalaka yo butu ozomi kwanza nzoto mobimbo ozomi kwanza recette au naturel on appelle sibino nati ko pesa bino eloko boye to na pesi bino lelo so bo meki yango po mutu nyoso nga na yebisa ye recette oyo abika abenga nga lobi wow c'est une chinoise to tanga na ye ensemble na yaka na mboko na débit to tanga na ye ensemble cours ya to bando tanga ensemble nka ezalaka na baku cours ya allemand alors to se familiarisaki to komi lokwa famille voilà ka ndenge ezala na baku soki oye na mboka. Alors, l'un expliqua que problème nanga mon ependenge mbebe bande nazaki kasoki evimbi koto te evimbi koto. So evimbi arate evimbi koto. Siko mbebo kitoko boye ekomi kaka evimbaka. Omona penze evimbi après ekozonga ka yango moko. Tamsi pana olamukana tongo tala elongi nani oyo. Liso evimbi esala pasi te evimbi kaka ozoka ka poso kwanza. To benga ngo filaire epa biso. Awa siko pa mndele bayeba akisi nango te. Donc, mutu nyonso nga na pesa kisi oyo abenga nga lobi merci maman merci madame Rosette. Alors, nazo pesa batu na biso oyo batala na biso na Congo température pona ko longola bango makambo akotala ba video ya ba mitakala ya ba pasteur na ba masuba ole totala ba masuba totala biloko oyo eza ko édifier biloko oyo kotinda ke pesa biso quelque chose na eloko to yebaka na vie. Do yebaka biloko no moko boye na vie sikoyo mutu moko boye aye asali video e bakiseli eloko moko boye na vie. Même si yo za na filaire te tamusu ndeko no moko boye azana ba buto ebele na elongi okipe ko pesa ye recette oyo. Toza na jaune d'œuf, toza na citron, toza na bière. Donc nini oyo canette oyo ya 33 wana 33 ml to verre ya 33 ml. Soki otia ngo na verre boye epesaka boye. Verre moko donc verre moko ya bière 20 bière la bière kaka ezala n'importe quelle bière voilà verre moko soki pe omelaka no masanga te oza chrétien to no kosala pe bière oyo sans alcool mais nga na meka yango te nga na salelaka mais bato batuna nga parfois na yebisa bango basalela yango bière sans alcool okipe kosalela mais moto ayebisa nga yango ayebisa nga c'est mieux alcool po alcool esalaka pe mosala na kati ya makila voilà ce qu'on a ngina sangisa yango to sto préparer oyo jaune d'œuf 4 jaune d'œuf oyo maille à citron demi verre à maille à citron oyo biso moko to pressé oyo bière n'importe quelle bière siko to ngi to sangisa biloko na biso po recette na biso esila nazui bocal nanga na tiawa po moni oyo pona sopa ye awa na sopi yango awa na bocal bo moni ta na sopi yango na bocal nyonso Pope nasi sa ngono so ekota bien okotia pe moi citron ndambo na kati awa ponyo so ekota na sopi jaune d'œuf na biso na kati ya bocal na biso na zui sikoyo mai ya citron jus de citron oyo tosalaki na sopi pe na kati ya bocal na bandi ko tourner yango ti penza esangana na tourner yango esangana penza bien là. Oh là là, mon Dieu. C'est pas, il n'y a pas de souci. Na sangisi yango bien.
nasangisi yango bien penza. Nasangisa do tourner penza esangana. Sangisi yango. Voilà, omoni ekomi nyoso esangana ekomi mai ya citron na jaune d'œuf. Nazwi siko bière na biso. N'importe quelle bière. Ezalaka 33 ml. Eleka te. Po epesa yo un verre. Donc demi verre ba verre o ya loso. To benga ngo verre ya loso na Afrique. Ozwi demi verre ya jus de citron ya verre ya loso. Demi verre. Ozwi 4 jaune d'œuf osangisi. Ozwi verre moko ya bière, n'importe quelle bière. Si on a zui bière na biso, na sangisi. Et puis si biso sikoyo, mélange na biso. De awa na kati na tie eloko mosusu te, na tie mafuta te, na tie mai te, na tie elomo te, na tie pe mungwa te, sukali te. Na zui kaka demi verre ya jus ya citron, na sangisi na 4 jaune d'œuf, n'importe quel œuf place au somba, que vous avez bio, que vous avez bien coûteux ba nini ya bio. Nazui bio na biso, nazui bio na nazui jaune d'œuf, 4 jaune d'œuf, na sangisi na verre moko ya bière, n'importe quelle bière, que vous avez pièce sans alcool pour na bateau ba mela alcool te. On mélange yango. Mélange yango sous makasi, quand ndenge to mélange ki liboso. Bandeko ba video oyo eza bien ezo pesa ke batu misusu ba yeba akoza pe problème moko boye mais a koti na ba video ebiki na retrouver na nga place bandeko na nga bazo pesa eloko moko eza ko edifier oyo ezo tinda ke to se edifiana ke to fan de la kotalaka ba video ya mitakala bandeko to boya ngo peuple se liberaka yango moko. To boya biloko wana, to boya ba tiko lakisa biso ba biloko ezanga tina. Na sali video pona ko lakisa bino ke a part ba video ya mitakala na ya masuba ba film moko boye. A part biloko wana, il y a des choses qu'on peut se faire, qu'on peut se montrer. Ezanga biloko to ko se lango ba video. Awa siko na sangisi jaune d'œuf, jus de citron na verre moko ya bière. Na juste qu'on mélange na nga yango. Bande konanga mélange nanga yango. Mélange siko ekomi prêt pona komela. Siko pona komelango, il faut melango ou bien na tongo avant olia. Et puis l'air aussi si komelango d'un coup donc na komelango na miso na bino. Omeli ezate ke omeli otiki oke osala misalo yo zonga te. L'air omeli yango il faut mela male petit osili sango. Do ezakire. Omeli yango osisi yango. Ofandi penza preso ko zana kiti ozui penza kiti no ovandi obandi ko melango malem beti bato ba mela masanga te na début o ka neti moi vertige puis eleki nango parce que verre moko ya bière et o langisa oti soki pe o lobinga en tout cas na ensemble la no ko tia masanga na nzoto na ngate mais to yebi pe ke masanga za na bible ba lobi pour l'estomac ba apote ba salela ngo pona ko bix estomac mais soki o lobinga na omela na masanga te bière sans alcool ezali. Bière sans alcool eza. Maintenant obalusi yango, obalusi o yanga na sali eza na alcool na kati. Po yanga na sala na alcool na kati. Après ko soki komi prêt. L'air to melango. O meli yango ko liate au moins 2 heures. Minimum 2 heures. Soki o meli yango minimum 2 heures ko liate. Po ekoka ko travailler na kati ya makila. Ngasi ko na melaka yango mingi. So na melango na liaki nanga à partir de 18h 19h na sali mélange nanga oyo na meli yango na oli esusu te ti lobi. Do na meli yango kaka na bandi na se préparer nanga pona ko kende ko lala na sali nanga télévision nanga na sina melaki yango na ki olala. Donc minimum 2 heures ko mela ko lie loko te ko mela pe maiti. Batumtum susu pe okosala ngo pe na tongo la muki na tongo avant déjeuner au sali yango o meli yango mais siko ko souffrir parce que ko li ateti au moins minimum 2 heures ko li ate lero meli yango komela eza na goût mo kitoko eza vraiment na goût kitoko eza penza na goût kitoko makasi c'est ko meki boyo eza na goût kitoko
Donc omeli yango neti boye omeli yango osimbika boye bandi omela nde nameli yango boye nakolia esu te bandeko na nga soki ozalaka na filaire omeli mélange oyo okolamuka lobi na tongo ekei ya libela mais maintenant yanga mpenza ekenda na mela une fois balakisanga recette oyo na 2004 2005 mais ti lelo nazala esu na filaire te nazala mpe na buto te ata regle nange kobima lobi nabima buto te esisa babuton esisa mpe komikwanza wana bato mosusu bazalaka nga nazalaka nango omona butu mpenza ozomikwanza na mobali na okomotuna eza nini ozoka na moi oza bien me na butu ozoka lokwa okomikwanza eza filaire donc esalite eza na makila mélange oyo ya citron bière na jaune d'œuf esilisaka nyonso esilisaka okomikwanza te omonaka lobi leko omeli yango na butu wana kuta omeli okolala lokwa bebe epuis omona barenge noko bandoya okobima esu babuton te donc esisa babuton wana ezalaka signe yake makila eza salite makila eza na salite filaire eza mpe ke makila eza salite pa biso bapesela yango kisi ya batonga na Afrique bapesela yango kisi ya batonga mais awa na poto ezalaka na kisi te alors kisi nga nalakisi bino yango naturel oke na supermarché osombi citron na yo quantité omoni ke okopesa yo demi verre ya jus ya citron nde okopresse yango osombi jaune d'œuf oyo opresse yango obimisi mai otiki ka ba jaune d'œuf ozwi ba jaune d'œuf wana omélange ozwi siko verre moko ya bière omélange ale obandi kosala yango boye osangisi yango donc esuka yango wana donc eza jus ya citron jaune d'œuf na bière n'importe quelle bière ezala canette ezala ya mulangi ona lakise bino na debi ezaka ndenge moko après na silisi boye etikali kaka na mela donc komelango te osisi kolia lero oyebi ke libumuno eza polele po a travailler eza te ke osisi kolia libumuno evimbaki na biloko oza plein na biloko ote kolia obandi komelango te neti boye naliaki na midi nasi naliaki na 18h awa nasi nalie nanga lipa nanga ya pokwa lipa noir naliaka na pokwa na tomate tout ça nasi naliaki etikali sikoyo na omelango na 19h oyo nameli yango nakomela pe su eloko te ti lobi nasalaka chaque 3 mois namelaka yango chaque 3 mois namelaka yango donc eza pe bien te ke omelaki lelo omela pe lobi te ye soki omeli ye boye kobakisa pe isusu te kobakisa ni masanga te komela masanga te komela pe mai te omeli yango nalingaka komela yango ezala bien komela yango na pokwa po omeli yango boye oke na yo dodo omeli yango osisi oke dodo lobi na tongo osentir changement na nzoto na yo lobi na tongo osentir changement moko na nzoto no yo moko ondima te donc ezali kisi moko nalakisa telema depuis nayeba yango nalakisaka bato oyo nayeba na bango natiki kosala yango na video te mais aujourd'hui quand même je me suis décidé nalakisa bato balandaka biso eza kisi ebikisaka bakomi kwanza wana makwanzi wana tozala nango omona moko ozokaka mukusa ezaka filaire ezaka ke makila eza na microbe wana sikoyo kisi naturel nango eza kaka osangisi verre ya bière jaune d'œuf na citron jus de citron demi verre osangisi yango otie na bokal na yo ovandi na kiti no place moko bandi no komela eza na goût kitoko goût moko kitoko obandi komela yango ti osilisa komela te ke omeli otiki ndambu oke nanu kobeta masolo to okei nayebisi wapi kosala misala te lolelo osisi kosala yango ovandi quelque part ovandi na kiti na obandi komela no ofana obandi komela na yo yango ti esila komela yango teke ndambu omeli ndenge na omela ozwi omeli lisusu parce que eza ngai tokomela yango mbala moko te par rapport na citron
toko bwaka nyonso mbala moko te omeli boye ozongisi omeli ti osilisa yango. Donc otika yango ndambu te ozomela ti osilisa nyonso eza a lero osisi yango kolia lisusu te au moins minimum pardon 2 heures minimum 2 heures kolia te komela pete lobi nango filere ke ya libela yanga ekenda banda wana nakende suis pas médecin te ekenda ya libela penza ya libela depuis na melango mais siko telema esepelisanga na komo sala omona chaque 3 mois parfois 6 mois na sali yango neti boye na melaki yango ka je crois na melaki yango na septembre octobre l'année passée siko lelo no bina sala lingi na sala ka enga moko na mela no bite na pesa pe baninga po eza vraiment kisi moko okuta ngo na ba supermarché nyonso mais eza penza na réaction ebikisaka mona okubano mi kwanza to obano la lokwa bébé si ça penza microbe na makila ya filaire et puis ba buto ane bima biso mona mutu mususu elongi za ba buto nga ba buto esilanga na elongi esila na bima même pas mon côté na sala chaque 3 mois ou 6 mois na sali yango une fois kolandisa yango te nazo loba kolandisa yango te ke omeli lelo omeli lobi te so omeli mbala moko tika penza ata ba 6 mois to une année nde lisusu osali yango eza très efficace ebikisaka vraiment filaire ebikisaka ba bouton donc dans l'immédiat yango ezali ti kotaka omeli lelo lobi okoyoka esu mikomi kwanza te bato ebele na pesa bango yango bato oyo bazalaka tout autour na ngai famille na ba camarade na lebisa bango yango filaire ekende ekima bango filaire ekima awa na poto okokende no bopito nyonso ozwa kisi na yango te bapia te po eza te o bakoyebisa o eza allergie eza allergie kende allergie na français je crois allergie babengaka awa ok bakoyebisa okende osesa baexamen allergie ok osesi mpe baexamen allergique wana bakokanga mpe tamosu mpe neti nga bakanganga na elo te me nalalaka te nazoka mikusa nakolamuka tala mbebo oyo taba mbebo kitoko lokola oyo ekende kovimba omwa penza mbebo penza tala evimbi boye ozoka posaka okwanzaka après omonaka lobi na après 1 heure 2 heures ekiti yango moko lobi isu kote mosusu lobi isu tamusu mpe awa na se tamusu mpe liso omona penza liso evimbi ngai ezalaki nde liso na ba oyo. Donc, kisi yango na pesi bino. Soki osaleli yango, kolekisa te. Verre oto bando benga ba verre ya baloso wana na Afrique yango. Osali demi verre ya jus ya citron. N'importe quel citron, mais mieux ezala ya bio. Bakomanda ba supermarché ezali bakomanda ba bio. Osombi marque citron na yo, ofini ba citron wana demi verre ya mai ya citron. Ozwi soki olingi pe bio kaka yo ozwi pe ba œuf ya bio maki ozwi maki na 4 maki wana osopi mai yango na tiaki wana osopa yango osopi ba jaune wana ba pembe wana oponika lero otie luto omonaka obimisika ba jaune otie 4 verre 4 jaune d'œuf o mélanger yango o mélange oyo ozwi bière yango kuto na zomisi na n'importe quelle bière nga na zoaki oyo Bex ozaba bière ya awe pa biso ozwi bière ya 33 millilitres epesaka verre moko siko o mélanger oyo osangisi siko bango nyonso misato osangisi bango bando sala lokola ngai boye mais na goût ya bien déranger te obandi komela malembe komela te ke omeli okati okei soki kotambola te ofandi wana omeli l'air osilisi nde otiki epi l'air osisi komela isu masanga te kolia pete minimum 2 heures. C'est mieux que ça la mona poko alere osi oliaki biloko esi ekitaki ozo senti ke libumu eza
pepe le biloko eza kuna te nde siko meli yango okepe kolala lobi na tongo bandeko nanga na butu wana kaka kosentir ke filere ekimi yo bamikwanza wana tozalaka nango wana omona ozomikwanza na butu ozomikwanza partout ekokima yango moko filere oyo ezalaka ofandi boye nayebi soki bato mosusu bayebi yango nga mpenza ebanda ekosala nga makasi na olamuka boye omona awa evimbi awa evimbi awa evimbi surtout na lèvre nango nde emonela mpenza filere wana mais depuis nasala recette oyo eza lisusu te nga moko nde nakomaka soki naokaka moko ka boye omona nasali yango na meli mpo eza mpe mabe te la fille moto alakisaki yango aza chinoise b ayebisa nga epa bango ezalaka chaque okomela yango une fois l'année ka mpona kosokola makila mpo esokolaka makila mpona kosokola makila oyo manomona babuton oyo babuton ebima biso oza baregle babuton ko bafina po balongola oyo babuton so ozomela oyo chaque 3 mois omeli 3 mois babuto wana ekokima oli elongi no ekokoma boye lokola nga nazala na buto te depuis nayeba recette nazalaka na buto te voilà kisi yango wana napesi bino olie bofandela kotalaka bamitakala ya bapaster eza malédiction biloko ya kosala yango oyo donc osali recette na yo omeli omona obandi kolala tranquille ozoderange papa na butu te ke obwaka makoto okwanza koto ozongisa koto ekosila epuis okobanda lisusu kozwa bafilere te obanda mpe kobima babuton te chaque fois soki regle mpo regle na oyo eya il faut babuton ebima ekosila omona babuton ebandi okima yo merci beaucoup bandeko na nga recette moke nazalaki nango lelo yango wana je crois bocomprendre mpona bandi oloba mpenza malembe verre moko ya bière demi verre oyo po verre oyo na oyo eza eloko moko te oyo eza verre ya bière eza 33 millilitre banini wana babenga ngo nde bacanette so to glace ça dépend demi verre ya jus ya citron n'importe quel citron mais c'est mieux ozwa ya comment on appelle ça ya bio jaune d'œuf 4 jaune d'œuf 4 na 33 millilitre ya bière on faut 4 jaune d'œuf o mélanger siko biloko wana misatu mbala moko bandeko eza kisi makasi pona makila esokolaka makila po babuto wana eza makila eza salite esokolaka makila esokolaka nzoto esokolaka makila esokolaka nzoto donc okobanda komikwanza te okobanda koyoka bafilere wana te ya ozo waka mukuso mona mutu bisu azomi kwanza katikati batu bazali wana yo wana azomi kwanza ka atie boya azomi kwanza ezalaka makila ezana na microbe mais soki ozo mela recette oyo naturel omona biloko wana nyoso ekimi yo obanda no kofanda calmement ozana eloko akose reprocher ti obanda koyoka te ofandi katikati ya bato bani yo wana bandi titi te esila eza vraiment efficace nga moko nasalela yango mutu nyonso mpe napesa ye bato yango babenganga wow mama Rosette super donc napesi bino donc cadeau napesi bino po bolongwa nazalaki oblige osala yango te me nasali yango mpona nalingaka bato ya bana Congo bato oyo batalaka biso na Congo température oyo napesi bino recette naza na barecette mosusu ya chinoise kaka wana pesanga 3-4 recettes ya bien penza pour la santé mais oyo nano eza très important parce que ezo sokola makila bière wana na tina lobi okozala bière sans alcool ou bien alcool ngana saleli ya alcool po alakisanga ya alcool alobi alcool eza pe bien esokolaka pe eda ko sokola nzoto voilà o ngana saleli eza na alcool na kati ono melo tina kosisa munde na otika ngomba melango malem ti ekosila soki po sali yango lelo kosala isu lobi ti kosala pe après une semaine te soki okozongela yango isusu loba après 3 mois et puis soki osomeli yango kolia te komela pe mai te komela masanga te ti après 2 heures wana minimum 2 heures donc maximum okokeno ti ba 3 heures 2 heures pour être travailler et kotinda yo nde c'est normal que omeli bière okende toilette otinda yo bando okende toilette 2 fois 3 fois et puis ekiti nango esili donc recette nazaki nango lelo yango wana
Pour na bato o balingi distraction te, o balingi kotala babuzo bate, o balingi kotala mitakala te. Alors, na préparaki moi eloko oyo pour na bino. Bo mekango na bandako na bino bo mona ke boko bando mi kwanza te ko sitolisa papa na pongi to na mi kwanzi na yo. Moi pa mtu abati likolo boye azo mi kwanza. Eko sila. Ko mi kwanza wana eko sa nini? Eko sila o koma mwasi ya papa o sepela o lala pongi lo kwa bébé. Donc kisi ya filaire yango yo. Verre à citron, demi verre à maille à citron, verre à bière. Ça peut être avec alcool ou sans alcool. Et puis 4 jaunes d'œufs. On mélange yango aux 8 mois jus à boé. Moni. Jus mo kitoko eza pe na goût. Eza un peu ngaya, un peu ngayi mais eza na goût. On meli yango, ko melango te ko meli ndambo tikite, on meli penza nyonso silisi. O sa coup par coup, aussi si al kolia te, le sisi ko melango kolia te, ko mela pe sou maite, ko mela surtout masanga te. Kolia pete maximum minimum 2 heures. Ngana sala kango mingi avana kendola neti boye na sali yango ba 19 heures na kolia susu te eti lobi na l'heure à déjeuner. Alors, na pesi bino recette, bon mekango, bon comme la biso na ba commentaire, soki bon moni ndeni, soki esungi bino. Po naza sire certain ko sunga bino po esunga batu ebelonga na pesa bango yango. Na loba ni konyoso chinoise mtu apesa nga recette. Tozaki ba voisine, ye mtu apesa nga po amona ki lole nani na ngai mbebo na ngai ya likolo evimba na uta epa ba médecin soki 4 5. Ba zoti na ngati epa ba médecin ya nzo ya nini ya poe. Na kenda partout. Ezo sila kate. On menga na yebi depuis Afrique nazaki nango. Mais depuis moi na mwasi apesa nga recette oyo. Na kende se pas médecin na ngote. Na komaka après 6 mois mona na mairie na nga une fois. Kolandisa nde yango te. Voilà, merci beaucoup bandeko nanga. Elo muke nazaki nango lelo pona bino. Yango wana tike ete nzambe alola okana ko pambola bino. Boyebe eloko moko bandeko mitakala eza malédiction. To boya mitakala wana. To ndimango isusu te na communauté. Mutakala eza malédiction. Batika koyela biso ba mitakala na bango. Ba travailler yango na kindoki ba yeko bwaki la biso na media po totala. Non. Non. Toza ba umbu na bango te to ba zoba te. To mikolo. Donc ba okiko pesa biso ba mitakala na bango te totala kango. Toza na besoin na ngo pété. Voilà. Donc il faut te lo ba non. Biso moko to lo bi non to boy mitakala. Regarde des émissions comme ça, regarde les vidéos comme ça aide. Même si yo za na filerte, mais ok aider mutu moko bisinga na zola la tena zo mi kwanza. Oyebi se sani saka jaune d'œuf na citron na bière osangisi yango meli. Bande konanga maki eza kisi ya maladie belé. Ozana kutu na bezo ke ne pas médecin te komela ba chimie wana. Ozana bezo ke te. Okozana bezo kende na hôpital te. Merci beaucoup bandeko na ngai tika ete nzamba lola abatela bino zana melala yasuka ayangu makasi nzamba la biso ya lola abatela moko na bino soki oyebi muto azana problème filaire muto azana problème ba bouton eke bosolola bien o expliquer ye ke asangisaka jaune d'œuf citron na bière asangisi yango ameli asali 2 heures sans kolia eko sunga makasi nzamba lola batela bino moko na moko bye merci beaucoup.